Chers amis internet, na pesi bino bote bisika bozali bozabongo en direct ya Fleur Monde HD ya dembo mo sa ndefu azalara mo na Paris lelo télévision sur actualité ya sika na kati plateau na zanga mokote na zana papa la biso évangéliste Dadi Kusavu ay kotala biso na Paris poza ala ya parité ay kotala biso ya to lingi to profiter la Fleur Monde HD to solola na ye parce que banda carrière na ye ya évangélisation en plus ça appelle sous chantre. Donc il faut tout sur l'année pour envoyer un peu ma motivation naie, quoi évolution il y a activité naie donc voilà à hauteur pour voir qu'il a biso album où il a déjà na marché tout sur le rompé caranaï. Ouais beaucoup de vidéos pour la première fois que vous étiez vraiment à s'abonner parce que abonnement des on les motivation et on les motivera biso que nous que la bino va inviter à Sika pour que la bino actualité il y a Sika donc voilà. Mes remerciements à Junior Mounia pour la réalisation et sans oublier Edino Image, merci encore pour la énième fois. Donc voilà, bon, on doit suivre réalisation il y a émission au sur la même langue na réalisateur na Junior Mounia na on sait vraiment fouler la caméra pour na ça papa na biso Dani Kusavu ba bonsoir et bon séjour à Paris. Bonsoir. Bonsoir maman. Boni. Nangolo Nzambe tout ça bien et j'espère que bino nyos boza pour na koti bino na santé bien. Ah OK. So on a toujours à merveille. Boni Paris, au moni Paris ndenge. Oui, Paris ezaka ndenge zalaka ba embouteillage nango, ba travaux. Voilà, mais ça va na mbula oyo tokuta nango donc ezala ki soupir makasi. Mais ça va, Nzamba sali grâce ya okomati awa na esika na bino, boya minga pe na kimia. Ok, merci beaucoup. Vraiment na bande ba rachali pamboli. On a bien pour la première fois vraiment na arraché bénédiction na moi le beau vraiment et ça la bien pour la baboni la biso, bon baza ba mikakata no baza na ba peu importe problème mais ba s'abonner vraiment massivement abonnement, moi prière et ça la biso bien. Gloire à Dieu. To bondeli Nzambe. Yahweh yabilaka Nzamba Abraham Israël Nzamba Isaac, Ozali Nzamba Moïse, Ozali Nzamba Eli, pe Ozali Nzamba ba prophète nyonso majeur combat mineur. Nzamba lola esika o ezali po Nazarete, mais ezali esika o yonkolo na agenda na yo Nzambe oyebaki ke makolo na ngai Kusavu ekoniata na esika oyo. Tika ete Nzambe opambola bandeko nyonso base disponibiliser pour na acte oyo ba pambola maboko na bango ekaokate bandako na bango pe bakelela te bo moyeza la abondance na pamboli bandeko noto internet ba yotala biso esika nyonso bazali o bakotala programme oyo to émission oyo Nzamba lola kanisela bango na nyonso oyo baza koluka po pesa mela bango na kombo na kolo Yesu bandeli kino suka programme na biso za na maboko na Yahweh pe la moko to bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Prière non vraiment. Merci Nzambe yuka malobano. Papa Dadi to linga to banda no te bana no biographie na yo. Obotama wapi kombo na yo nani pe okoli wapi. Voilà. Kombo yo ki déjà ndenge ngai Kusavu donc Dadi Kusavu. Nabotami na Congo, précisément na Njul. Na quartier 7 bon dans des côtés na botami na Njul na quartier 7 ezalaki ndenge po bapara nanga baza ba Congo ya mbanza Congo bayaka na Congo bakimaka guerre et biso to botamaka kuna et après tokotaki Angola voilà comme babotela ngai yango babenganga Dadi ekota na documenté et puis on a un document à Kusavu. Alors état que non artistique au ngana pona de ezali Dadi Kusavu. Ezape kombo nanga o na nazalaka nango jour au jour. Nanda ko babenga Dadi pe na mukanda Kusavu lo la prénom. Voilà. Si on a parlé vendu. Ngana va na parité na va na lema. Lotuza na bino na moto katuza 2 heures du temps et demi. Na TGV à la 45 minutes à 50 minutes. L'autosaga pembeni.
Ce qu'on tombe dans l'évangélisation, on tombe dans la charade. Mais tout n'est pas yo maman, ma réponse est ça. Maman ngana za motivé na nyonso maman. Na nyonso. Bon, tombe dans la musique, on a musique ndenge. Voilà, ngai musique na bandi yango na Angola. Na âge à 12 ans. Nazoyemba na chorale babeka ngo bando benga ngo bona peut-être lelo soki ezo exister mais je pense que ezali parce que la chorale za na kati église chorale Skodom ezali na Angola na Luanda na Palanca. C'est-à-dire Skodom eza chorale. Quelle signification à mot? Skodom ezali donc eza école mission école de dimanche. Skodom voilà okay. Skodom alors donc eza sikangai bandi ko initienga ko yemba bon na pesi mbote pe epa ya maestro Ntimba na mama Julie bazalaka ba dirigeant donc dirigeante na dirigeant bango balakisa biso ndenge ko yemba anda ko beta harmonica asimbi guitare papa Nsimba donc harmonica ezo bima lokola piano okay. Guitare ezo beta donc azo lakisa biso ndenge ko yemba pe ko kota na ba note musicale voilà na bani ko yemba na église à Pentecôte ya Genesareza na kati ya Palanca voilà ti na bani ko évoluer na chorale ti ndenge zalaka tango to ko zo baptême soko zu baptême bokimi na bino na kimana no mokie ti ndenge nkolo ayiko te voilà ezaka kopengwa te po kopengwa foti ka Nzambe mais wana to bimaki nanu toke na biso bo jeunesse ezubiso simarango lokola tozaka kana appel nde tozonga déjà na kati ya lisanga ya nkolo donc wana ezali bandeli nongo tuningai na banda ko yemba ndenge nini voilà soko ero kimaki mwanda bozala toujours on doit continuer la musique to tika kina pe na musique en tout cas na tika kina no moke choral oui tamula na tika ki choral parce que zaka via choral après namona yike non eza likabo ya nkolo ben nazaki même na so na ken église nazo yembisa mona ba culte mona nazo yembisa na ba prière voilà nazo yembisa tout ça lokolo eza likabo voilà ebande ko zala ndengo wana ti na ye nanga pena ko bala à l'après na zongeli sikoyo vie musicale mko na posaka ka biloko nanga donc nyonso ezalaka nanga ba kovanda donc on c'est la robe que non so ina bali ali na bandi ezalaki ka mukolonkolo alingaki keno au démarrer na musala na ye wasi de mtalingaki ezankolo poso kinzamba alingaki tembele ti lelo menaza nango te makambo soki ezaki nzambe mtalingaki olinga banda moi en étant célibataire comme ça lipamboli ya mariage mais na bandango avant libala mais opposé qui non kasi na biso bien que na tika kina no mwa mukie bo jeunesse ekola tabiso to kelokola makambo bo jeunesse oui bo jeunesse za makambo belé batumi bakansaka soko zui baptême mbala moko okomi mosanto rien makambo mingi yaka Jésus zanga zui baptême satana mekie donc ça le kutate muto zui baptême ko kanisa zui baptême okomi na bonzambe za nango mais tentation de yaka soki tentation yé ndio ko mona siko ke no satana pena ko pelisa moto nde tozalaki pena moi dépasser na makambo wana etango to bimi libanda benzambe lokola za nzamba bolingo azongisi biso kana kati siko elo mo tu ko tout à l'heure et attirer curiosité na siko na baboui ce qui est mutazui baptême est-ce que ezala source ba problème bana na nzambe ke après baptême ba problème ya ka bataki ndenge bataki komela ki yesu après baptême mama mondi tozaka na mokili toza na destin moto na moto aza na lolenge nzambe apozele na kati ya mokili oyo alors likambo ekosalema mpa na yo yango te esalema mpa na ngai to ekosalema mpa na ngai esalema mpa bandeko mosusu normalement nde oyo eyaka mingi na bato so bazwi babateme omona mwa kopengo eyaka nango. Imaginez que moi, j'ai battu à l'âge de 16 ans. Je découvert ma mingi penate. Il y a vie. Tout ça na entourage, na école, tout ça na camarades, na quartier, tout ça na makambo belé. Babilo comme ça ko découvrir en oyo yebakité. Ils avaient une phase où il y a la phase de puberté en retard. Oui. Voilà. Ba makambo mingi ko découvrir ngo, mais yo déjà ça na chose baptême. Moi babilo comme ça salango
oso ozono baptême osala ngo mais eza ba masumu ozo sala ngo mais yoko oko rendre compte nango penate parce que eza parcours mais mukolo nzambe akolamuso na pongi wana osutuki o comprendre que oh ngana o ezesika na ngati funa zonga na sika na ngai. Donc c'est ça qui arrive na baptême soit du baptême muso ko kende pe bien na chemin wana ke na ya continuer muso pe akozala bo mone aza bien mais na se aosala ba masuma mike mike muso pe bo mona ke non en tout cas apengui vraiment et nzambe pa ko benge ndengwana azongisi ete apengui akufi pe akufi ndengwana abongoli sumote mate mais mususu lokola babiso oyo nkolo lokota daleneya tozalaki tobimi mais azongisi biso sula ça le sont grâce à bité aucun libérate aucun libérate et là que ça l'a déjà merci beaucoup mais remerciement na bato ba soutenir Demboé mo trip ambassadeur ba bote Sigozali ami Patrick Mambuku na Taverni et sans oublier Doudou Yayoka na Montargis donc ba bote bisika bozali est-ce que ça na âge moko exact yo zo baptême pour mutu akoya na mbebate. Bon, maman, au moni, les autres autres ba minoko belé. Moi j'aime bien la vérité parce que la vérité c'est la ganango bimana misuboye. Malgré philosophe balobi que toute la vérité ce n'est pas bon à dire mais vérité bimana ngo boye so que bimia te sali passe bimina ngo boye. Et là on a zoyeba ba beaucoup oye belé ça na ba secret pené belé et va on a Vatican. Catholique ndeza na biloko mingi. Alors na kati ya Bible balobi na biso te ke mwana il faut azwaka baptême na âge boye. Mais Bible lobi soki mwana à se sentir conscience ni moko à se sentir que elle est prête ya kozwa. Donc à Monique c'est bon ngai na se sentir que oui nandimi na bongo la motema na landa nkolo bon pese batim pourquoi non tout moni bana mingi âge à 12 ans bazote ya parole bana 10 ans bazote ya parole c'est la grâce et ta que to vivre na ta grâce mwana oyo Monique mwana o azana 10 ans ana connaissance ya makambo nzambe boko tikende ngwana tifubo lexe na mai. Est-ce que c'est obligation déjà? Et c'est obligation. Parce que quand il y a une tentation, donc au moins la tentation est à liboso déjà. Parce que après passage à Maï, beaucoup de tentations, je dirais réveil Moroboé et il y a la tentation. Et ça a mieux aussi que moi a évolué la connaissance. Il y a Bonzambe qui est obligé les sous à soit baptême. Parce que si on retire par exemple la Bonzambe au moins que à Okendeka à la marche wana. Mais ceux qui OK au lobby que non faut sous baptême. Donc on l'a musclé combat ou peut-être avec longa comme ça longa té. Est-ce que c'est une obligation pour soi? Maman eza obligation te premièrement na koyebisa bon bato oyo bazwa minene bazana bakati ya ba église bazo pengwa est-ce que bazwa baptême te baza consciente o bazo pengwa na kati évangile lelo na tie point d'interrogation. Donc réponse na ngeki na ndengo na pona sungayo na motuna nayo na si naza clair si oza clair. Merci. Junior Mouna si match est bien parce que donc c'est-à-dire oza bien ce qu'on a katia na pour voir les acquis intro na biso ce qu'on a katia évangélisation pour yamba kinza bendeli parce que ko yamba na chorale et le but ko yamba kinza be pas pour ko yamba na chorale. Voilà. Au moni likabo ya nzambe eza mystère. Likabo nzambe mama esenga ye moko nkolo. Moni makambo to sala lelo awa. Soki ezalaki na plan nkolo te yo nanga toko sala makambo te. Engo to mebo mata musumo to moko transport empêché ye ta musupe moto moko akutami na likabo moko songolo. Mais nzamba permettre yo nanga to vanda awa. Amen hein? Donc ngai nazoyemba na chorale. Mais ba pesi annonce na chorale pardon na église que baza na malongi mwana nyonso o asepeli akomama na malongi akomami ngai nazalaki na âge ya 15 ans
On a senti na après. Na ebisi dirigeant na biso na lingi na zwa baptême. Ah balobi ke mo jango to yebite be on a bongo na koko zo baptême te. Nga na senti na après na zo baptême. Alors na sali pe l'évangéliste mon père Guilain azana États-Unis, azana église kuna zo kamba. En tout cas, yem to pesanga malongi. Abande pe ko sunga ngai da ko lakisanga nde bayemba base. Voya base. Donc deuxième fois ndo ko sunga ngai nango na pesi mbote sikazali. Et na pesi mbote pa ya papa mente Ntiama Marquez wana mon père aza papa na ngai. Biologique aussi. Donc azali pena baza ba leki na kuluto na papa wa botinga. Ah OK. Maman moko te ta moko te me bazali ba des ala ba cousin. Ah OK. Mais makila lia makili za na kati. Voilà. Alors na sengi e ba kordenga ba bike no pona nini te. E biso seri wana ezala ki pozo baptême. Faut ba kende na quartier sika bozalaka. Bobando tuna eske atambola bien. Comportement n'est bien tina ba parents na yo so ba yo kaka eloko moko ya rare o so batemte do fo ba check pena ba yeba ke no muto ya otambola ndenge nini so otambola no malamu te ba ko peso batemte do nzamba sala grâce ngana zalaki moko ba ponaki pe batunaki bazwa ke loko moko ya mabete et nazwaki batemte nanga normalement. Est-ce que on débat de j'ai été appelé parce que François la plupart j'ai été appelé, mon Dieu m'a appelé, m'a interpellé. Est-ce que voilà maman, c'est une longue histoire, vie nangaye. Maman, c'est une télé, c'est une longue histoire, mais on a un témoignage vivant. On a un témoignage vivant. Nabi soki nzambe te kasa koma déjà ouais nabi ke to ngato sola boete ya ona sana na makambo nzambe te mutu azana lolenge na ye oyo nkola bengela kaye so mutu abike nzamba benga ya yoka na litoi to azwango na voix auditive musupeta musu azwango na vision musupa azwango na ndoto ta musu alali azwango na ndoto mama mutu na mutu ngana ko ikocha pointé na makambo wana mais ngai nazalo lengo nzamba bengela ngai abengela wandi eza ba secret à Joseph abengela wandi que même souvent et dans la bataille belém susu bazo passer même étape oyo ndi melanza mais ba comprendre non message wana te gloire à Jésus yo binzambe abengaka mutu na ndenge beli akobenga ona pongi akobenga ona na ndoto akobenga ona balabala emso do peu importe nzamba akobenga kaka atala sa milango mona nzamba bengi yo so yo faut sabiso ke nzamba benga nga nazala kiboyi mama nga fona peso vangu po mkumso préparer mission pour ngana lobila makambo yo donc pour na émission ke eza eloko moko soki na lobiango eza témoignage ko edifier bena batebele nga nzamba benga ngai déjà tant nazala bomona mais apesi nga mission na ces opération ngai ezala ki la vie ou la mort opération nanga sala 9h du temps est-ce qu'on dit maman mutubanda tellement qui 9h du temps ça l'opération on a ministère ensemble tout est possible quand na biso ndimi que mutu 9h du temps a ça l'opération pas mutu 9h du temps to bité que 3h 9h du temps et puis l'opération mukete et nkola pesanga mission mbala liboso na lobango na télé mbala liboso na lobango ni l'église na tikala koloba yango te mais ce que na comprendre c'est le temps pour na bimisi yango lelo mama soki mutu amona kingai ndenge nazalaki il faut lela mutu azomona dadi ya lelo na mutu amona ki dadi o azalaki abimi na opération mama na yoko yebisa bana nzambe to s'éloigner na ba makambo o ezali ya mabe vraiment total la nzambe azali a existaka Dieu existe ce que un message moko pe sabana nzambe par rapport à circonstances ou comme là yo ce que un message moko bikete pour na bateau dans le même cas peu importe opération peu importe malade ce que un message pe sabana aussi voilà total les caméras pe sabana message toi caméra na ngai caméra na yango gloire à Jésus na pesi mbote et pas ya papa Mouya
esika ozali nzambe ya pambola yo papa Guilin Kai mama Mersha de Toko esika bozali na pesi bino mbote nazolo papa bana nzambe na lobi bien awa ke Dieu existe atozo bela maladie ba déclaré par docteur peu importe maladie babino ke okufa na maladie wana ko croire na voix docteur te mais Lucas o croire na voix Dieu et puis ne loko nous il faut consulter toujours nzambe ngai nazana message ba ebisaka ngai mais loko na sepela nango docteur abina ngai so na simbio ko zala guéri mais nga nazalaki na conviction que nzambe akosala alors il faut la convaincu na likambo lingo sala pe ondima ezana batu musu bazana baduti ya kosala eloko aotuna est-ce que nzambango azali to azate est-ce que nzamba kokosala to akosala te c'est ça likambo zana bana nzambe mais nga na yeko yebisa yo croire en Dieu na eloko no sungo sala chanza be liboso ko hésiter te nzamba kosala. Amen. Merci beaucoup. Donc voilà, on est à l'Iloba, papa la biso d'Adi Koussa, on va le week-end. Oh, vraiment, ici peu importe situation, peu importe ma problème. Ma bien on a porté ça, ma régie, ma problème, ma nyongo, ma nini, mais place aux alliés. Ceux qui font ça, qui pour un problème, moi na. Et on est sur un péché, au ça quelque chose. Qui m'a répondu mais voilà, Moussaroche tous les jours n'attend. Parce que ma problème, sous et la ressource, il y a source ya kondima mutu otala kondima mutu comme na dimension nini kondima mutu eza na dimension niko o oza na devoir soit to kepa nzambe soit to ke osima kisi gloire à Jésus nzambe wana rezo benga yo ya mwana etieli yo ba problème gloire à Jésus na raté ke osoki nzambe etieli ba problème nzambe ko utiliser même Satan ayara pour nous ça la délivrance na yo il y a pas que les hommes de Dieu mtakoyelo délivrance très bien parlé qui peut amener une délivrance dans ta vie donc voilà mon ça la siko papa Dadi ce que évangéliste et pasteur, différence c'est zarani. Voilà. Ils ont un peu de différence, mais ministère, bisounos to bengami na ministère sacerdotal. Mais tant babi pasteur azali oyo a osangisa bampate pe azo zo soin na bango. Na sens que azo nourrir bango. Aopesa bango bilei o ezali na temps favorable. Pasteur aza oyo azo sangisa nesika moko bampate parce que mon pasteur yé mutu oyo azo lengela bampate pena bampate tout le monde ba meme ba nyama mon pasteur alors cause la pasteur et le but est que non, batumi balbakago, muto mona mwasa koza la pasteur tété, mona mwasa koza la pasteur. Parce que moni mwasa Moïse, azala ki pasteur Sephora. Pour les well, j'ai trois botaka bana basi mbala zala te me bana bano sala musala pastoral banyama. Alors, pasteur na ebisio eza muto ayingila bampate, oyo azako laksa chemin et pas bampate. Mais azo sangisa bango. Évangéliste biso to beta acete to kenda tout droit et si ka bino bozo cacher moi muke bozo tia enveloppe na vérité nga na beti na vandi na ngai biso to zo annoncer la vérité Bible lobi la loi est ya ke pas ya Moïse mais la grâce na vérité y est pas à Jésus donc tato vivre na temps de la grâce mais to bosa na te vérité pesa na temps de la grâce. Beau cacher vérité, tu peux sa vérité parce que tu es Jésus, le maître Jésus, les chemins, vérité et la vie. Voilà. Donc il y a une différence. Bible est allée, Bible est allée. Ce qu'on a dans le ministère évangélique. Évangélique. Comment tu t'es retrouvé dans le cadre de Nazaoué. Nazaoué. État évangéliste. Tout le monde est ouais, tout le monde est ouais. Mais il y en a qui non, Nazaoué état évangéliste. Et ça n'a pas et le grave te po mutam musoko mona ba misuba tombola mapeka pona yango. C'est une corps mortel. Lobinza mbako bengwa pasteur bakufaka. Ba pasteur babelaka.
Mais obi que moi na wende Dieu ba te ba utiliser yango. Te ba utiliser on ndinga mabete, ba utiliser on ndinga bien. Comment ali comme que moi je suis wende Dieu. Na ndinga bien ba utiliser on ndinga bien, ba tia na se de balobaka. Pourquoi tu as la fidèle simpleté que ou comment na évangélisation. Mais nami pona te. Ba pona ngai. Ba pona l'église ni. So pona l'église nini? O mina biso na uti na Pentecôte. Wala nzambe nda benga voilà. Wala ezande mususu. Voilà. Nzambe abenga yo. Ndeko zaki na opération. Voilà. Mais kopesa yo titre ko te fonction na kati ya fonction na kati église. Na kati langana ye. Ko to mona kolo jardin zali yo banola lisa banyama yo bano kopesa ba mai. Voilà. Na fonction ya en tant qu'évangéliste. Ba confirmer pena en France. Voilà la France. On a quatre France, on a quatre France. Le Boko, oui. Oui. Liboso batu bazalaki batu bazalaki. Qu'est-ce qui s'est passé pour Nde bachaka ba pasteur. Siko ngai mama naza na biso naza mutu a vérité. Oui, kasi vérité. Ba biloko mingi oyo zoba ndenge ba pasteur bachaka ba pasteur. Bon, ndenge bachaka ba évangéliste. Denga naza modèle. Ba biloko na bango ba sala wana, ba biloko wana eza biblique te. Biloko na mongo sala wana. Na peso chapitre biblique moko totanga. Ya on te osé là. Tozwana mokanda ya 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre. Oza na Bible. Oza na ngote bo premier ate na kosungo mama. 1 roi chapitre 19. Verset 13 ti bino otanga français bien. Otanga français. Verset 13 ti na otanga ngo même ti na 16. Quand Élie l'attendit, il s'enveloppant le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit attendre ces paroles. Que fais-tu ici? Voilà. Toki malembe. Qui fais-tu? Allez, continue. Lisolo sikoyo. Nzambe abatu. Azoloba. Ok. Donc réponse à Élie sikoyo. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Voilà. Au souki wana, tu es au souki te pour continuer. Na lobi boye. Eli na kati ya caverne. Mais voix nzambe bimi. Eli osa ni place wana. Est-ce que na caverne nzamba yebaki? Abi nkolo ngana tikalika ngamoko. Ba renverser ba prophète na yo nyonso na ba hotel. Na tikalinga ngamoko. Sikoyo ninga la baka tikali ye moko wana ye. Oto mona bato abalobi keno bazo sala makambo na ndenge na bango nzambe te. Ye natangi koma mutu te na bibatu. C'est basé belé sikoyo na suka yoka réponse à nzambe. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël. Tu oindras. Bible mutoloba ti oindra. Ok. Pour le roi de Syrie. Azotanga bato ako. Ok, continue maman. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimishi, pour toi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Scapha. Comme qui? Comme prophète à ta place. Ok. Ata? La place nae. Ah. Ya on a ko yebisa ok non? Bazolo ba ko wendre. Balobite ke babiloko muso ba pratique muso ezo salema awa. Donc yangwele qui pratique on nzamba tinda prophète Eliasala. Toi d'accord na Bible non? Si toi d'accord. Dis-moi Israël te comment? Ngana bi toza d'accord na Bible ou pas? Nzamba zo tinda mosali na yeke ndeko wendre batuana ba misusu lokola ba roi mususu lokola prophète Élisée na place na yo. Lokola prophète na place na yo. Mais azana bomoy. Mais lelo kende pa mutu ebise ke non nzamba lobaki na ngai ke non ndefu ba wendre moto na place na l'église. Merci. To continue na biso mama. Merci beaucoup. Moi, tu as une adoration comme ça pour la repérer ça en jambe grâce. Donc, il y a une biso awa. J'ai une adoration pour la ça biso bien. Nzamba pambola biso. Na yemba. Ben oui, bien sûr. Ah, ok. Nzamba zolo kumu. Bon. Oh, continue à domaine na ngali susu.
Misericordia, não andei no seu caminho, não andei no seu conselho, Senhor, só me resta o perdão, só me resta o perdão, Senhor. Merci beaucoup, merci Papa Daddy, merci vraiment, merci na adoration Oyo, merci na bato surtout na biso, merci na Willy Kunda. Donc voilà, son simi relève il y a réalisation pour la moni et dino aki elaxini njembo yimbi. Nasengi miséricorde pa nzambe, eza na portugais. Voilà, comme na bisibino na grandi na Angola. Eza lokola mutu oyo atambola ki malamu te. Et po azonge pa nzambe esengelo lela masumu na yo. Donc nasengi miséricorde na bike na tambola ki na nzela na yo te, na tamboli na conseil na yo te. Eloko etikali pa nangezaka pardon. Que le monde aujourd'hui bato mingi bazo tambola na bango, baza ko mitambusa bango moko, mais balingi te nzamba tambusa bango. Yango to mona surtout lelo jeunesse eza sunenge zalaki te na kala. Bon jeunesse vraiment bato bazo kufa mon avant l'âge même et makambo belozo sala na bo jeunesse on attend kala tam susu ko na ba année 80 pe makambo mingi to mona lelo na bo jeunesse zalaki te. Donc yangwana nzembo wana na miséricorde muto bimaki libanda zonge pa na nzambe senga miséricorde lela nzambe akoyokelo maoko zonga na katielanga naye. OK, amen. Heureusement la jeunesse elle le quand nous autour ba heureusement la jeunesse le lo ni ezo bangisa. Oui, et ezo bangisa parce que l'Éternel nous a dit que dans Mokanda Matthieu chapitre 6 verset 33 alobi to lukaliboso royaume naye bon on souhaite pour ça mais la biso lokola matabisi mama. Alors et le quoi très important dans royaume monde oleka batu bazo kufa batu même bazo bela mutu abeli bovanda na mutu abeli ninga zalaki santé ninga zalaki liboso asundengwana. OK, merci beaucoup, merci encore na bonne surtout à l'Arabiso à soutenir Arabiso des blaisons mo qui 77 mo ya makwata bambote vraiment et si vous allez qui m'ensemble les directeurs vraiment bambote si vous allez les autres abonnements na papa biso Daddy évangéliste Daddy ou vraiment aller pour visiter biso na katia Flairmont HD. Lelo ba église comme belé papa Daddy mo yebi que ba église comme belé biso ba congolais pour nous bater ngai biso ba congolais constant auto sala ba pandisango to moni que ba église et BBC jeunesse congolais et BBC vraiment bato belé. Pourquoi on peut savoir raison au mona pasteur ko l'église azana mbongo belé mon cambien mususu azozanga ta lipa mais quand la mbongo ya ozwa mso azoteka makala na mbongo wana kaka esika pasteur arovanisa kaka azwa dim arovanisa kaka azwa action de grâce arovanisa kaka donc azwa quelque chose et pas montoyo azo mona pasi na bozwi na ye yo ko lo bani paso. Bon en vrai dire ce qui est la prophétie au Lobama déjà. D'accord Yaya? Prophétie zundé. Oui, kolo ça Lobango déjà. A Lobango déjà kenatango mikolekoya basakolia mabeba kobima. D'accord Yaya? Parce que ezama lobanzambe moto ko chanza ngo azate. Alors ba prophète mabeba kobima, ba pasteur mabeba kobima, ba apôtre mabeba kobima. Yaya. Ba biloko nyonso zo mona ba église. Musu eza ba église te. Na ko manche ba mote. Église ya solo ko yeba ngo eza église ya solo. Na pasteur malamu ko mona na ba acte ya pasteur wana. O santi ke oyo azana shema malamu. Mama, yo ko lingela bana no mabete. Mama soki yo
osombi biloko kolia olambi biloko je pense que to lingo lia moke me bana no balia mingi batunda OK na opesa ka exemple batango kala papa za yana sasha mwindu basasha mona ba on dessine Paris voilà moi eloko na kati akoki ayepisika pa mama ya vandi wana mais au mona tango bangono subalie papa ndiko lio mona mwana yeko vanda seka tonda kite akozwa suma ndambo ande ko sani anlulia apesi mwana toke na ona kati église d'accord yaya na question tuni pasteur na bandimi est-ce qu'on dit que mon on dit yo ke fidèle wana au mona azana place à refutela te aola na permanence ta musu ba koza to cheka ta trop batu bala na permanence est-ce que l'église est capable de refutela bango mbongo ndako bazwa ndako mais a préféré batika bango bazana permanence na mwata moko mulai mona bazo kombo l'église ba osala nyonso mais boza capable ya refutela batu na ndako boza capable ya kozwila batu la misala ki bokeba luki maître moko bo to mécanicien to nani to garnisseur botie bango na misala bo bando koyekola musala pourtant boko yeba musala bo sala nini ba église wana etikala mikie est-ce que ça wana ba église yango eza nango neti sikanga na sambela eza nango eza mala nebeka olwa église no eza mala ya solo mais eza quand même passé na fait si pasteur Fabien Tiozo Mbote na molongani na ye mama Palmire Pambote Siga Bazali yende azali visionnaire ya église CGD mais voici na lema et sikanga nazo evre et sikanga nazali tozo travailler na ye donc yo na pasteur eza apôtre te yaza pasteur azali visionnaire OK aza visionnaire et nga naza wana tozo soutenir musala ya nkolo ndenge ezali neti Paul na Apollos moko azo planté na Aaron donc ezekenda kandenge wana mais lelo maka mingi pesa pasi na ba église mais et pas na biso sika tozali quoi tozo travailler bien toza dans le calme toza na biso malamu na kati libala ma biblique comme mikemi kezanga raté mais en tout cas c'est un monsieur que je respecte en tout cas toki ni malamu donc notre père oyaza visionnaire ya ba église nyonso ya CGD c'est notre pasteur Luemba donc le révélateur Luemba et église na Congo CGD en général ya munene maison mère na Congo mais ezana e ba église ngo zebeli en Europe voilà na Congo tout monde ba église belé même église évangile ba église de réveil notre ba église de réveil tout monde ba sonika futa ba bima tout monde ba deniles ba bima tout monde ba 77 ba mamolangi ba ya tout le monde le tout monde ba secte l'église dans la secte ça compter catholique protestant dans l'église on se trouve on a une aïe ba kai lomo église ya ba congolais biso ba congolais nde to mona ba chinois ba sambela ba Bouddha ba israélien ba sambela nzambe na bango chaque pays a son dieu ou son église biso ba congolais église na biso dani na pesi pasteur Junior Toto Mbote na Luanda en tout cas maman yo ndimi ke ngana tolobela komba Yesu Kristo Masia kolo Yesu Masia tamba wapesa biso biographie en kolo Yesu abotami na Israël sikosonga na ondimela Yesu nzambe ngana sambela c'est Jésus na ba église oyo moni ya Congo bazotanga Yesu c'est bandimela ka Jésus ba église netu ningo tangelinga ba chinois bazana nzambe na bango tout ça mais biso neti ngai o ngana kolobela ngana ko sala nzambe na bango publicité ngai o ngana kolobela nazolobela nkolo Yesu Masia c'est mon maître mon Dieu o ngana zolanda alors batu musuba otanga kombo Yesu mais antichrist n'est pas ali oui alors ngana otanga Yesu ngana otanga na otanga Yesu vrai o babaka kine kulusu oyo après 3 jours c'est quoi qui akendaki na lola na nzoto na ye c'est quoi qui nango même Thomas taki doute donc disciple ne moko akota ki doute ah mutsa kufi déjà alonga kuna no fente biso même ko la mona ki habite tala misapi parce que ba congolais ba komo lemba yango na biso mama nzambe wana kaka oyo biso sambela ka ye wana mais batu mususu o bazana ka église lelo ba sali pe ba église na bango comme ba entreprise maman
ba église nous tomoni ba tia ba croix ba tia sok ba nini eza na chair bazotel lo banzambe eza église non. Les autres sont des synagogues de Satan comme Apocalypse le bina biso. Maman, monsieur ça business. Maman, est-ce que mbongo na kenda banzambe? Okocha boyete so mona nzamba kitia zimbongo wana. Mais chapitre awa ya na mokanda ya 1 roi 18. Tozo mona ndenge moto euti na likolo consommer nyama. Eli liboso ba prophète Baal. Eli atomboli maboko a prier. Nzambe a consommé mbeka wana. Mais est-ce que nzamba okiza ataba anja pa mba ko mbongo wana? Ndeza la banki. Ya ona zolo banu mama. Donc elingo la kisake ngana za pona na panza bango te tu na lobala bango mais batambola dans les vrais. Bango ba miyebi. Ata oyoki ba benga bango ba gra eza réseau. Taba otala nga ba koloba mabe me ngana za na kacha vérité. Naza na kati ya vérité na côté ya vérité nde na biso o nzamba tchaka tinanga ndenge alobelanga miso alobelanga nazobanda koloba ngo siko na bateli babongola miteme sika bazali na yemi nzembo moko repens-toi soki boko tchango et ça la bien nzembo oyo na yembi ezanga te révélé pour lui-même le Seigneur. Voilà yembi on en français. Na français. Ah OK. Repens-toi. Bongo bo tchango boko yokango bo tchata bakota suka. Les faux pasteurs, repentez-vous. Parce qu'apostasie, ils sont dans quatre églises. Batu ba détourner vérité na lukuta. Na yembia ngo ezawana. Message on zamba pesi bango. Soki bako bongo la mitema. Ils ont dressé pour toutes les sortes de batu oyo, baza na quatre églises comme ba évêque, mais bazo sa lanzambe na nenga lukuta. Nzamba pambola biso. Amen. Siko évangéliste et chantre, comment tu gères ça? Très bien maman. Agirango très bien parce que ezaka ko panza sango malamu na ndinga loyembo. Donc ezako évangéliser mais tozo yemba sko malobo eza na Bible to yembi ngo na nzembo. Parce que biso toza ba panza sango malamu. Nzambe abenga ngai déjà ko yembela ye mais na tango so na ndoyemba ba nzembo ya batu po nzamba révéla po to yemba yango. Mais si vous avez un bazembo oyo ngesenge na yemba pe batu ba yoka message ne wana. Si tout message attend de la fin est très important. O tout ça qui peut me na jeunesse na isto lobela ki yango te awa. Mais eza makambo oyo ezo salima o tozo yemba. Mais lobi nzambe tango ko tuna mutu na jugement na ye. Est-ce que yoka kite makambo oyo batu bande ko yemba na nzembo? Oyoka ki batu makambo bande ko te ya te église la kika na simandako. Mama, eza tango ko fongola misu. Eza tango ko fongola misu mama. Mokili oyo ekoleka lokola liputa eza salité ba tchao na machine e katani pe na ko sokolango. Babwaki. Eza temps moni mo pema o nzamba pesi biso, faut les profiter. Sale la nzambe. Ngana ko tuno question te posa journaliste mais na ko sona tuno question mo ne je pas ko répondre ngate. Tuna ba bolanda biso. Na ko tuna bango ava bozala batu bozala ka wapi? Misu bazala ba mbambe. Ava bazala batu. Bazala ka wapi? Mama uta wapi? Uta. Ngama otro wa question. Menga so tuni ka ko tena uta na webisa yo. OK, donc merci beaucoup. Merci to ko batomo qui est vraiment na suka. Siko source d'inspiration na yo. To ebi ke nyoso tozo yembana message yaka utaka na Bible mais hormis la Bible, source d'inspiration na pour na yemba. Pourquoi oyeba ke le mikolo fona yemba repentance, mikolo fona yemba adoration, mikolo fona na yemba boy. Source d'inspiration na yo hormis la Bible, izarani. Molimo santo. Saint-Esprit quand Saint-Esprit na oboni la kimia za la kati na yo mama. Po elongino za deje longa esengo. Oza muto esengo wana il faut continuer la vie na yo. Eza très bien salo comme musika. Il faut ça déjà na Paris. Paris za mboka oyo tombola batu makasi. Les souhait nanga zali mo kolongai to solo na yo otomboma. Ole ka bato nyonso oyo bazana na ba plateau. OK, amen. OK. Source d'inspiration nanga na biso zali molimo mosanto. Moni na zongi boy. Na biki molimo mosanto azo sala obimisa ki single liboso. Ezaka single liboso 3 chansons. Na bimisaka
titre nango eza na langue maternelle na biso kilendi kotako wana ya Kikongo donc na kota te donc ezake ekatamaka kilendi kotako mais na kota te na makambo mabe ba clos surtout makambo ba église ba komi ko initier batu ba alors et comme bilembo belé bazo sala na ba pratique wana ba misusu bazo maseke soki ndenge nini maseke zalaka na tango wana to komi na makambo mususu ba misusu e komi ba tia soki ba pelisa makala moto ba sala soki nini ba tia ba mungu makambo belé ba pratique belé to mona magie na kati église mais la Bible dit Jésus a quelque sambela Alexis Boutumo bimba na montagne ko sambela tango akiti abengi ba disciple ba potre pesi bango kombo apostole pesi bango ministère maman mais le comme il faut pas balo ba shit ya robeta ba fimbu on comprendre ah moni nzamba bini pa Eli abi Eli kende ko wendre zaka ka zuma futa asopi po moi na déclarer o comme mbala moko mais le comme na mbongo pesa mbongo ba peso ministère. Merci beaucoup. Papa Mouya ici Gazali Mbote lisusu. Merci. Na makambo kitoko za osala. Voilà suka vraiment suka question suka pesa biso elobela biso makambo ya album ezandeni kombo album ezandeni. Kombo album eza la victoire. Pourquoi la victoire? Voilà. Tu peux alongi biso déjà. Ah maman olobi déjà ozo sakola déjà. Nga orina sakola ozo sakola déjà. Salongi maman yo. La ndiga kombo. Maman yo ngor. Que victoire pesa ma pomba te quand même. Yo ngo vuzaka lipamboli na makasi boye maman. Tout est accompli yango wana ou pas? Maman za violente hein. Maman il faut qu'on arracher. Ah c'est bien. Tant que pesa mais il faut qu'on arracher. Voilà Jésus na sepeli mi na courage na yo. Vraiment nzamba continuer ko tombolo na musala oyo. Oui, eza victoire maman. Faut te déclarer toujours victoire pour biso bana nzambe to bunda dena kata victoire. Ozomona so totali David nenga zalaki. Totali Goliath. To moni bango te na boye. Maman, mais to koti na penser. Ta mususu Goliath azalaki na taille nini. Mais David so alaki na ndenge nini. Mais to comprendre que nane longi saki David c'est Dieu. Oui. Donc biso mutazo longi sa biso zaka nzambe. Yango na embi la victoire Jésus oh elonga voilà elonga Yesu nanga elonga donc ye aza elonga nanga ngai te mutu na longi olongi si motema nanga Yesu olongi si makambo nanga donc en bref mokolo bokoya boko na ba activité bokoye ba bokoyo kasuba fango bien donc tout ça na titre mususu ya réponds-toi wana tout sur laquelle déjà tout à l'heure mais na moni lo moko et titre moko tu awa je t'aime Jésus voilà. C'est une adoration c'est l'amour que tu déclares envers ton Dieu vraiment Pamozolo bango déjà. Tegala lo baté pas. Maman yo comme lo déjà nyonso. Ah papa dali tika lo déjà tout ka ngai. Eza amour o ngana déclarer vers mon Dieu. Na makambo oyo nkolo asalili ngai. Donc eza témoignage monene. Témoignage un grand témoignage. Ne na ebiswi nkolo azwi ngai lokola moto akufa. Monisika nkolo bengaki kufa pongi. Eza nkolo sika zwa kingai. Oui, na mi polé la qui n'a noté. De la vie à la mort. Et de la mort à la vie en fait. Na mi polé la qui n'a noté. Mais quand la joie qui n'a place, on a pessinga sous opportunité. Yango nga na zo vivre. Comment na ko yimbi bolingo na été. C'est ça, bolingo na yembi. Yankolo. Ce qui est souté. Merci beaucoup. Donc, comme vraiment la souka émission la biso, liloba pour l'église na yo, programme na monde déjà album La Victoire ça déjà nous sur tout na YouTube. Ça déjà na YouTube. Oui. Donc message pour na bato ba rolinga ba yo ka banzembo ba kutango na YouTube na yo. Oui. Toujours dadi Babeti dadi kusavu La Victoire. Donc La Victoire ko zangate. Et bimambala moko oui. Et bimambala moko les na chaîne nga moko. Eza officiel to TV pour somona dadi kusavu. Te eza na ba topic. C'est on boire un clip. Bon, dadi kusavu TV ezali banzemba ko mona ngwana te po eza na topic et bimi nyonso sur ba réseaux sociaux nyonso. Voilà format audio. Mais si ko on boire un clip, ba clip na ngai nde ba ko ta sikoyo ba ko mona ngo peta pa ya ingénieur Mouya ba ko mona ngo pepa na ngai. Donc en tout cas ba clip kalaté. Ba ozi la ngo me kalaté que ba clip ça combien de clips moko eso dépend pas ya yemoko producteur ya makambo aboko évangile de producteur et dépend na yemoko producteur d'image. Ah
Ah, Evangile. Yo ça de la position de le producteur, yo ça de la position. Boluga, mais son abismino ye bolandele quand même. Ah? Maintenant est-ce qu'on a maison production mouya? Na label. Ah voilà. Mais ça maison production. Ah OK. Ah oui. Naza si yo moni na niati Paris. Donc nous sommes dépendre na yi. Élévation toujours. Ah OK. Sur le programme il y a programme là à Paris. Ndenge za la ke MC Baroko invité une église mon son lo pakala pona au prester par rapport à la musique. Est-ce que programme na Paris ezali? Na moment oh dans les ateme naza disponible. Ya na bi que non ba contact nanga e kulekawana. Donc utanga contacter nga na 07 58 39 95 27. Donc on a na posa et à ba concert naza déjà na moi nuit de prière mo bengi singa déjà. Ah maman ngala za muta nabi ngai naza nanga mutu ya sika. Pour te rendre évangéliste mo beta basta. Nabi boye. Naza ngai double stade. Naza nanga mutu ya sika. Ngai babi komi kitisa etombolaka. Mutu mususu azoye mbane kitoko na voix angélique. Mais nzembo na ye ezobikisa te. Amen. David abeta kilindanda yembi mi pepe mabelo ngwe na nzoto ya sol. Ekimi. Yango to na ngoposa lelo na église yankolo. Parce que ba otanga église de réveil, mais église de réveil yango mission ba okogisa ngote. Mais biso ba otoye oyo nkolo bakia ezana 70 ona bafuka meli balete. Biso yo tozobima. Tamusu bako découvrir biso na nzela loyembo. Tamusu na maloboka to sola na yo mama. Amen. Mais nalingi kopesa nde message moko très capital na bande konanga. Oyo soi-disant des ministres. Babongola mitema. Kaka yango na koloba. Babongola mitema. Biloko mokili koleka. Nyonso koleka. Mais le banzambe lekate. Yango na bisi bango le banzambe lekate. Babongola mitema. Po bambuma na bango déjà c'est l'action ndenge zali. Donc prophétie ratate. Amen. Amen. Moi le basuka na bambote suka ezali. Voilà. Na pesi mbote na groupe mobimba ya les vrais adorateurs de l'Éternel au tous travailler na bango bango nyonso bakombo na bango nyonso zebele na pesi bango kambote sika bazali na pesi mbote epa ya mon père spirituel évangéliste Doudou Seke Nangola na pesi mbote epa ya Mouya production Mouya prod pardon na pesi susu mbote na communauté ya église CGDM voici partout esika bazali nangolé pa pasteur Junior Toto pe awana Paris ezali na pesipe mbote pa na yo mama toza ensemble. Merci beaucoup. Nzambe a continuer ko tombola yo comme tel batu bazé belé na pesi mbote pa mama Rosaline Lapé et bande konyon soto yebani na kati ya église CGDM voici na pesi bango mbote. OK, merci beaucoup. Merci d'avoir surtout balanda ki émission na biso tozala ki bongona évangéliste Dadi Kusavu ko vraiment aiko visiter biso na kati ya plateau na biso ya Flamand HD azana de passage donc voilà, merci déjà Nathan Opesi Biso. Merci na bona surtout balingara biso dembo wemo. Merci na Willy Kunda wazabongo na sima ya réalisation. Donc merci na Willy Kunda wazabongo na sima ya réalisation. Ba remerciement na Pibo Munongo na musalo zo sala vraiment les grands stratèges wazabongo kuna na Boka Angola. Merci na Guima Samba le directeur. Merci encore à Dani Pofa Code ya Bundes Pelé Tanfumu garçon Pindi. Bambote Bisika et Sika Ozali et Trip Ambassadeur vraiment Norbo Sanaté vraiment encore 1000 fois je suis reconnaissante envers toi donc voilà bon continuez toujours à s'abonner la Flamand HD les vous avez papa Dadi vous allez voir et bien vous archi pasteur au Torosola vraiment na bango na katia 5 ministères oyo existant donc voilà pour continuer bon vraiment vous allez de suite merci beaucoup na bo sane ko pesa mbote pa batu mibale et ça problème na pesi mbote epa ya ndeko na ngai Mireille na Crey na pesi mbote pa ya mobali na ye papa na biso Afonso donc bangonde bayamba ki ngai nalala ikuna vraiment nazalaki gâté. OK. Et nzambe fena pambola lipota wana
à continuer comme ça la bonne boulot. OK, merci beaucoup. Donc on continue bon pour la Sima. Merci.